Bonjour les belles dames, j'espère que vous êtes très bien. Donc voilà, là, toi, dans la cuisine. Et ça qui journée, ça qui les 31, bah, les belles dames, les 31 2025, année nanga souka 2000, journée nanga souka 2025, n'a pas ça qui est comme ça, ok? Donc, dans la prière, comme d'habitude, depuis que 2025, peut aussi se monter sans prière, ok? Après, on a peine ok, dans ta cuisine, et dans ça, la moi, bah, steak, bah, bah, qui n'a pas coco, bah, tikele chez coco, bah, tikele pas coco vacances, et là, tozalaka nga na m biso mibale na ndako, et tobayeke tolia mwa steak, tosisa mwa 2025 na biso comme ça, donc nasalaki ba steak na biso ya minene oyo nde bozomona comme ça, et nayebiki na bandi kolamba vers na bandi kolamba ba 22h et quelque, parce que tobayepaki opanda eza pa fete na biso ya bonne année, ok? Donc voilà, wana nazo épicé steak na ngai comment na osala yango nde bomoni natiaki yango oyo ezali bouillon na ngai ya crevette et natia yango mpe paprika comme bozomona wana natiaki yango banzela mpo ke aide ngai ke mungwa na ngai bagu na ngai ekota mpe ntina kati ya viande parce que viande na nga comme bozomona eza mwa viande ya monene mais ezali papala, ok? E naye kotia mpe oyo ezali tungulu ya poussière nde bomoni donc voilà natia yango ekota nasalaki yango vraiment simple e naye kotia oyo ezali black pepper boyebiki eza steak tokozangisa black pepper te black pepper asalaka goût kitoko na steak na ti mpe asala yango mwa pilipili ndambu e nakoya kotia oyo ezali main seasoning na yango ezali kaju wana bozomona ezalaka vraiment bien na steak donc yango nde nakopakola yango e nakotika steak na ngai epema mwa mokina donc natia yango na nsima e natia yango mpe liboso ya steak na ngai e napanzi yango balibeda steak azala nde na mosala ebele te e ekomi ngai comme ça wana deja natie deja kikalungu na ngai na moto après nakoya kosala steak na ngai na sweet potato donc wana napemisi steak na ngai e la nazosala mbala na ngai wana comme bozomona nazolongola yango d'abord oyo ezali baposo parceke nakokoti yango na four donc tokolongola yango baposo e tokokata yango vraiment simple. Voilà, après kosokola oyo ezali sweet potato na ngai ba les belles dames, là nakoya sikoyo kotia oyo ezali black pepper comme bozomona donc napwaki black pepper na ngai très bien na mesure oyo na quantité oyo nalingi e nakoya kotia mpe oyo ezali persil donc voilà wana tokotiaka bagout mpona esala sweet potato na biso kitoko e nakotia mpe oyo ezali paprika vraiment simple mais donc je boyebi ke sweet potato ezala deja na mbala oyo azala deja na sweet azala deja na goût kitoko donc azala vraiment kitoko après nakoya koya kotia bouillon bomoni donc voilà natie bouillon ndambu après wana nakoya kotia ai donc naza na ai na nga poussière e natie nazi soki mbala oyo azalaka vraiment kitoko ba les belles dames ye moko deja azalaka deja na mwa sucre na ye e soki otie na four comme ça rien à dire okokolia comme ça na soso
okolia comme ça na Thomson, okolia comme ça na viande, okozala vraiment décidé. Donc après on a mélangé encore bomoni et na mélangé encore très bien namoni que c'est bon et na koya kozosco huile na ngai nako sopelango huile parce que comme oyebi ke na ko tongo na four nako ko tongo na four te ke sans que na tia mwa huile sunte kozala ya kokauka ekosala kitoko te. Après na koya kokata o ezali ba mix pepper na ngai na kokata mix pepper na ngai ya rouge ya jaune na vert pona et ça c'est ma décor na sweet potato na ngai. Voilà ma belle, voilà mbala na biso, et bien biso comme ça, comme bomoni, et bien vraiment kitoko na kutoko to na fourté comme bomoni. Après na koya ko finir kango papier aluminium, na finir kango et na kotiango na four. Four na ngazaki déjà chaud, donc na tiango na degré à 200 degrés, na dimina ngo moto pour na ebi na malembe et na finir kango papier aluminium mona parce que ngom te osala ke elembisa o ezali mbala na biso, ok? Donc voilà, après na kozonga suko na réchaud pour na kalinga o ezali steak na biso to sala ki to sosona ki na bino na osala steak na nga na oyo eza beurre bobi ki beurre alambaka steak vraiment kitoko secret ya steak pour na kosala ngo zala ka beurre ma belle beurre akotisaka vraiment goût kitoko na steak ozala décidé et là moto na ngeza toujours na secret ya steak no bima bien eza beurre pe moto eza na so otie moto makasi okomona ke musuni no akokota gu na kati te pe musuni na kati akobela te donc moto na se ngum to esala ke ebelisa musuni no malembe pe akota gu, ok? Et eloko nazo sala air moko boye lokola steak na ko bomoni bimisi mwa supu et na ko supu na beurre nazo bwaka pe likolo pona gu wana beurre ekota déjà likolo musuni na nga esangana na o eza ese wana ba les belles dames. Laisse tomber, ok? Laisse tomber. Après, 3 minutes comme ça, la moto assez. Na tourné encore steak nangai. Et bien encore 3 minutes encore, na moto assez. Après, on a encore bakisa moto nanga mwandambo. Et na tourné encore, na zili encore pendant temps. Tout le bata 6 minutes comme ça. Et na tourné encore steak nanga comme ça. Et bien, ça dépend de l'inga steak, non? Et bien, la menga l'inga teki steak nanga, ils a la trop ya kokauka nanga ke ebe la medium cook na zaka rap nango et pour nanga comme ça la moni ke steak nanga c'est bon et na longoli yango regardez-moi ça va les belles dames hein steak et puis pour ça liete et puis pour ça kwanga za la pembeni te donc voilà steak na zaki comme ça et là nazaki pe na makemba ok na mina sala pe makemba. Ah non, toyeka nga na papa na bana toyeka biso mbale na ndaku comme nabiki bana bazaki chez Coco nabiki mais il faut ça ata moi repas mon boto enjoy ka qu'on sait jamais le biais nzambe. Wana nazosala sauce nanga otolela ngo steak na biso wana na tie double cream na biso comme bomoni e na bakisi mwa mai mokie e na osalaka ki kalungu wana o na saleli o na sisi kokalingela ba steak nanga mpona garder goût wana e na ye kotia mayebo e na koya kotia pe oyo ezali ai e na koya kotia bouillon e na kotia pe oyo ezali na tie bouillon comme bomoni et na kotia oyo ezali persil donc na tie biloko nanga comme ça na kotika yango na kofinika na moto mokie etoka yango nde esala sauce otrolie la viande. Bonne année! Fondateur, premier champagne à 2026. Premier champagne à 2026. 2026, welcome! La première champagne. Premier champagne, to se nzambe merci. To popé.
God is good. All God the is time. Bonne année! Bonne année! Woo! 2026, oh yeah! Oh yeah! 2026, oh yeah! Oh yeah! 2026, oh yeah! Mais Mélissa la munoko? Non mais ça. Mélissa nga? Oh, eza champagne de Mélissa Liboso to formule 2026. 2026, nayebi kozala beaucoup de bénédictions. Cheers to you. Oh yeah! Bonne année. Bonne année! Bonne année. Bonne année! Voilà ma belle, bonne année au Tchablo Konabiso, c'était comme ça, Ketoliaki, le 1er janvier 2026. Donc, c'est quand on a ouvert Nandaku, tu fais comme l'habitude à champagne. Et voilà, steak Nabiso, Blue Konabiso, qui vraiment qui. Blue Konabiso, qui vraiment qui toque les belles dames. Voilà, on a tourné na mesa, après que Sambela, pour que Yamba, na, pour que Baki, merci Seigneur, Tokoti, bonne année, bonne année. Eh, mobali nanga bitla rose fonga na lia pardon koganga mingi tingi fona lia bale belle tam toliaki. Babe chinchi, bonne année hein. Chin, bonne année. Ala nzala. Bonne année. It's nice. Combien c'est 10 babe? Combien c'est 10? 15. 15? Le mot Boki qui aime ça peut 15 sur 10, donc ça veut dire qu'il n'a rata quitté et la maman qui bien, ok, bah, les belles dames. Donc voilà, c'était comme ça que ce fait qui. Bonne année na biso, non tout na ceux qui ont fait taki yango wapi, osalaki nini. Donc après wana, le lendemain nango, to yako kende suko chez Coco, Coco alamba ki place otika ki bana, Coco alamba ki to fait taki encore bonne année mo kuna les premiers na pourquoi. Mais les 31 na pourquoi et les premières na Boutou, tout ça qui chez nous à la maison, c'était comme ça. C'est moi et mon mari, ok? Donc voilà. Ça qui nice time together. Ça qui première fois que tu fais tango, toi na banate, hein? Oui. Ça qui vraiment, bah, le bosso que tu fais bonne année, qui bana baza musika na biso, même qu'il ici a pas kinda qui va les belles dames. Eh, ndako ça qui calme, oh, wapi, hein? Kula mukaka, ba 12 heures, eh. Pardon, Coco na seki merci vraiment de zo ki ba Coco na yo et ça là ki nga bien moko na mona loko na de tellement que ataso bano balali ndenge ni balebe na mukaka atongo bano bala mukaka atongo mais na comment comprendre na la mukaba 10 heures et mona na mukipe 11 heures et mo pesa na pour la mukate na la mukite donc comprendre te que pesa siki lutu wana ezaka wana ezo bouger te eh de comprendre bana nanga bazate babisimba simba nanga babisimba simba nanga bazate makelele ezate mais ça lenga bien ça lenga répond bien donc voilà après on a comme dans le but que tu es au de Londres et dans Londres peut te fêter qui encore ti les deux nango les qui est vraiment qui to konto singi nzambe merci to koti bonne année ngo e na ba âge matibiso tolinga bonne année mais to bosana ke bonne année zo na ba âge zo matabiso tozo kola ba les belles dames tozo kola hein tane tozaki ba mikie et lelo tane tokoli tokoli ba les belles tosinga nzambe mais toza vraiment na acheter photo singa nzambe merci donc voilà j'espère que bino pe bonne année n'amener les cas qui bien et puis les cas qui comme ça et to singa nzambe merci to les qui vraiment qui to ngona si c'est steak na ngate na kokate na kabolo ka 4 m c'est steak ni nyoso na sani il est passé là qui bonne année tiens aime salinga steak al tiens amona ngwa munene na popesi appétit ba les belles to les qui très bien voilà ba les belles dames to suki na bino awa j'espère que vidéo et c'est pelisi bino na souhaiter bino tout ba bonne année comme ça na te kozala abonné na la rocho ko aimer vidéo ko partager vidéo et ko sala bien makasi et le ko l'équipe mana bomo ezate yango nde makambo ke bisous bye.